Pour nous, ça là, sport. Parce que tu sais ça, ceinture verte, il y a taekwondo. Et moi, je sais que à ça la paix ba combat, à bêta mibale. Quand tu vois moni ndenge na makolonae pamba, à panzi, ouverture, la fermeture automatique. Il y a portail et pas n'angai. Comment t'as de l'intérieur, ce que mon doyen, de l'intérieur. Mais tout tient souvent calme, moko na cadena, mais jour wana. Batia qui ni calme ni cadena, batia fermeture automatique. Et pourquoi la fanda qui va, ça qu'on fanda gawa, ça peut quoi. Alors à bouki yango na makolo. Nalingi mutu nyonso oyo azako loba. Ndenge nini bazo amwana epa ya mama d'abord na loi mwana akoko fanda. Tona mama na ye, tona papa na ye. De toute façon, hein, yo pe ceux qui au bouti. Ndenge déjà ba makambo nyonso na découvrir. Ceux qui finalement ndenge yo moko yebisa ngai ke o bota kaka mwana okende na yo tikana mwana. Oya kotala ete na koya te. Pesi mko. Ndenge balokota kingai awa. Basenga prise. Babwaki nga na mbeto. Achengai d'abord akamati makolo na ye a bloqué ngai wana se. Ngai ozo komona awa. Babeto na naza nani l'homme victime de violences faites à l'homme, à la femme. Ngai ozo mona. Omoni olobi bien. Muta kondima nga azate. Heureusement, omoni nzambe amonaka déjà de loin. Heureusement que la caméra est filmée hier. Non, dengue azo beta bato mususu. Pendenge akwai ko beta nga soki na bimaka. Akokoma kuna. Voyez? Nzambe na bato mususu ba moni ba image wana bi. Soki ba image ezalaka te, personne n'a dit vous croire. Bato so bazoloba ndenge wana. Donc a tchenga boye na makolo. Ndena a crié. Na piketi sonika bomangana tali longela ye akomi ndo mususu. Ndena a crié Sœur Brigitte Malukia. Et mbango ba porte heureusement ya ba chambre zaki polele. Aye mbango tango amoni Brigitte akoti a desserrer na likolo. Azako bomangai comme ça. Strangulation naza ko kufa te. Na biso ndele lo yoka kana kufa. Bien avant mukolo moko akoti saka bambeli mibale na chambre. Na ye kokota na kuti bambeli mibale